www.potonapoto www.potonapoto. Amis, comment toujours les soucis de vous servir, c'est www.potonapoto.com. Si tu makasi, journaliste à bien, manager à kitoko, boss, solara bien, coordonnateur à propre, maman à bien des alagara. Merci beaucoup à tous les abonnés de www.potonapoto.com. Merci de l'opportunité et la confiance pour plus à site Nabiso parce qu'ils ont site moko. On a l'obité que l'équipe a site Nyonso, mais ils ont site moko, ils ont norme, n'engue site singa, ils ont norme. Merci beaucoup à toi Moussakoli Lamine Katina Kolo, mon patron. Merci beaucoup, je te dis merci encore une fois. Puis c'est la ramboté, la maman Flossi belle de belle. Maman Flossi n'a plus sur Bambote Belé. Les coordonnateurs Kersi Maïle na Paris et moi donna les coordonnateurs na Kid. Mais Kersi Maïle, Kobo Sanate, Oebisa la patronne qui est na Hollande, Singana Zakoto, sans oublier président de la Irlande. Merci beaucoup. Ndebolo Bakara Ndezara Keno, Balobi numéro de téléphone Ezawana. Pour na ba invité bobenga toujours na numéro téléphone à kin pour na ba invité bobengi dona konde yambela biso boy dona konde yambela biso boy ndeti za ndeko moko alukenga na Facebook dona konde Facebook na ngwana dona konde pardon vraiment ça là effort joie biso artiste et comédien lava ça là vraiment effort joie biso lava bosula na ta mamu ki kaka toujours dans les soucis de vous servir na sali de mon mieux de façon que na je la binoye to sola na ye ba question bino bo tindaki yango ninga na poser mais tant journaliste pe na ko bakisa pe ba question o bino bozanga ki ko poser alors to zana yi déjà to fandi lava bonjour Dona Konde boni ya yo leki non ya yo leki na ndenge parce que ça qui a besoin on moninga facilement. Merci beaucoup pour la disponibilité non merci beaucoup ngapela sengo merci ndongo pasaki na ngai merci beaucoup lava bonne santé oui santé toujours à la congolaise hein. Toujours à la congolaise, donc santé ça va. Ah, c'est qu'à la congolaise, Zalara ça va. Pas congolaise, à la congolaise, on a tous la malaria, mais ça va. À tous la typhoïde, mais ça va. Parce que quand tu tambours déjà, ça va. Mais si on a un pays, tu me santé pour ah non, j'ai la malaria. Ah non, j'ai la typhoïde. Mais bis à tous la typhoïde, ça va. C'est qu'on y est ça là, bon. Ah, et ça, bon, parce qu'environnement, tout ça, et ça, typhoïde de malaria. Donc, on trouve déjà normal. Mais c'est normal, comment donc, vécu quotidien. Congo. En tout cas, merci beaucoup, tu as directement à Kassalisson Abisso. Là, va bonne sang théâtre. Oui, sang théâtre, en tout cas, ça va. Par rapport à Nangaï, ça va, sang théâtre, ça va. Bon, par rapport à Baninga Moussou, na habité. Sang théâtre, pour Nanga, ça va. Parce que le théâtre est un métier dans l'aïe. Donc ça va par rapport à ça. Ça va. Là, ça déjà groupe n'a eu bien, il faut toujours un groupe à battre. Ngai jusque là, na un groupe T. Na zaka na groupe kala na bomaka yango. Na bomaka yango penza do na kanda. Na bomaka yango. Parce que ça groupe c'est pas la mer à boire. C'est pas facile. Donc battu sur bazo oser les locaux ça ba groupe. Soko lingo banda na sali to lingo bando faut retourner là. Na sabité ko ça té. Na pexo ko ça té parce que ça groupe ça ko beaucoup la bateau donc comme na charge c'est yo qui marche ngoti wapi bon na qui marche ngoti penza mais na talaka parce que ngana na vivre théâtre 28 ans na 28 ans carrière donc na moni na bi mabe ya théâtre na bola mo théâtre na yebi yango pena malamu al par rapport à bande comme suba yesika
n'habite que baye kokota na tama bete baye parce que tous a besoin bato bazali bien na théâtre pour que théâtre ça la métier moko za noble ndenge za ka toujours ka noble mais yekola zwa mayele kolisa mayele koza pepe na mutu ngolo bate koza faible non koza pepe mutu ngolo bate que no yebite non mais za pepe na mutu bosse la force et monsieur ko futa bino pe moi ne fisque mais ce ko bi ke boka bwana yo ke sa groupe même supposé pe mayele te o ba pe no ko luka pe ne fisque ngote et pesi pe mobulu ah na cadre wana ko la valinga zalaka na groupe ya bato po krisikaka ba président na ote président na zama be président na boy mais yemo ka lingite azwa bactère pour que no bactère ba kritikaka e te ngala dirige déjà groupe dans un groupe ya choc mokili c'est un mokili avec des poteaux abenga bina ngai lava vraiment na moni tika na groupe na bisa mina talita na be simbati mais ne ko réfléchir na bité surtout bito bo ma groupe oyo et pesa mobulu ah tout ça espace tout ça mamnos tout ça ba tunyos tout ndé na zo charge wana na mema yango mais groupe za ngati eza groupe c'est mokili ça mina pesa mbote na poto na dini balela ba mbote bele siko zali na reine ba mbote bele taka la valider ton pote mutu na yo donc mingi ya koloba pena ezali e musu taka mutu pesa bisote mingi ya koloba pena ezali pesa ba mbote bele do groupe zo marcher très bien bactère nyos tout bazali ba pena longola ki na sina longola ki ba pena recruter na sina recruter donc ngana vivande wana na vivaka na mafumo ko ya kosakana te o viva na mafumo osakana te merci beaucoup parce que kotibi sobabi batunyo sobabi dona soko zui lava vraiment tunaye pourquoi y na ba théâtre jouer kaka mutumo boye moyibi matumboli donc mutaba mafia pour na jouer kaka mingi ka ba rôle wana bon moni d'abord merci pour la question batumi batunanga yango même avant bino boya pe batuna kinango misa moko atuna ngo rigen na flat hotel amani na kitambo flat mo za kitoko bani esika batunyo so bakomela na kitambo flat hotel amani na kitambo ado so se renseigner ko koma wana rigen atuna ngo na bité rigen moni ngana mekola lui de finesse ngana mekola ba congolais parce que congolais so bandi ko mekola ti o mone mo carré suki nango ko mekola su nan yo carré ko suka mais ngana mekola lui de finesse a cela plus de ça et quelques films o yebani lelo bato so ba yebi koni na batunyo tout le monde entier ya mona na mekola yi ko mekola ngo banini ko landa yi na cadre ko landa yi parce que lui de finesse zaki mutama yele belé lui de finesse et pas nele ko impossible les alati tout est possible attends ko sala ngota sala ngo au moins pena wende azoluka Fantomas azoluka luka bon amoni Fantomas yeyo makoko kangete mabengi bataka benga batu Fantomas akimi taba buno il était là je l'ai vu dans mes il était là akora po kangete dezo mona là eza ba mayele moko oyo ngana préférer yango parce que biloko minga sala na théâtre batu ko sangote eza komi comme ça c'est sans orgueil pour na théâtre Congo na sali mingi na sali pena ebele pone na lobarate mais ben mission bona ngango sa ben mission te ngoma to mona ngame lava za faible mais lava comme na ndeli lava bo te ngana sali mingi na théâtre Congo o lelo batu bazo ba mona ezala déjà le quoi mon leader existera déjà mais batu ba utiliser ngoti le quoi la umela ezalaka déjà mais batu ba utiliser ka ngoti ba comme ko utiliser to kanga na pesa ngo valeur umela yango na sali crime musu ya sika c'est l'orgueil siko sela ngolo ba biso ke non slogan wana umela la femme tayi nango la valider de salis umela depuis quand depuis la nuit du temps na banengo depuis 2011 na sala cri wana umela parce que batu musu oh ya umela merci bande kona wana bande ko parce que toujours moni umela ils ont colonisé toujours donc umela wana ezaki réflexion ute pa nanga moko soki loto tali bibeme mingi tozo kende za bibeme ka ba jeune bakoko badaka sute nakati konde yo yebi ba bibeme mingi okenda ka mingi monoko jeune moko zaki na kitambo kufi jeune moko zaki na ngingi ba kufi bo pour ote koko na biso ba kufi na santé te comment passe et comment passe zaka sute makamona lo bakati bato so bola na émission bozo ba na lo ba nini le ba jeune moko famille alors na vana na ndaku na 01 na bando sambela na tuni nzambe nzambe pourquoi quand le ba jeune ba komo ko kufa sute na binzambe yoka biso mawa to umela ya mona sa mutu nzamba yoka yo mawa o umela
lelo ekoti na politique ekoti na baeglise ekoti partout wumela puisque wumela komo luka pe bat makambo te wumela ko mutu makambo te parce que wumela pe luka makambo fo ko tuna ngai wumela luka makambo ndeni parce que wumela za sens ka wumela na moni ba musicien ba komo le ba ote ngamu na salaki yango musuku na komi frère kasika akomi frère kasika 2 jours apamba abindo sagi wumela nani wa tu na temps kombo na boyi kasho autant obike no ye non frère yemo ka bike no a musicien na monde a commis frère chrétien azaki pas musicien habité de sagi wumela et on a sina bi frère nga pardon yo tem to sala kiango so moi ko soko osungi biso batoka ba mida la Taylor elengi batoka ba musakoli la miso sungi biso na kotanga komo na ye peut-être bango pe kuna bako benga ye bako faire comprendre ya comprendre na tanga kombo te parce que les télévision même ndeko nga musicien vraiment ngana bi ba musicien bandeko na bolimbisa ngai mais musicien ko sa créer wumela te musicien azana ba créer ba saka za makamba soni basala ka toujours ba mama pesa sima ba pa beta tant ngana yebeza ka bongo musu changa musapela sali bunoka diki ba créer mo saka ngwana musu sukula mata coin donc voilà ba créer ba musicien ba saka ngwana créer wumela ko sala ngote parce que c'est venant de Dieu. Mais quand il est à déjà côté en Zambie. C'est un mois, mais c'est depuis 2011, c'est un mois. C'est un mois au bon. Un mois à la pamba. Non, c'est un mois que je pense que c'est un frère depuis la nuit du temps. Ngaza frère en Christ depuis la nuit du temps. Na yebi Bible na tanga ka Bible na yebi Bible na yebi ezepa na frère moko na korjaka yi. Yepa ba Nzambe wumela na te Nzambe ko wumela te. Te Nzambe la nene. Ye awumisa Nzambe. Ye umisa Nzambe awumisa kete. Nzambe azange bandeli azangi suka. Nzambe nda keli biso te suna mokili poto na limite. Donc ça peut être 100 ans kofi. Donc biso toujours ko implorer Nzambe na mawana yo umisa biso. Et ya comment vous mis Nzambe? Merci beaucoup. Nous poursuivons notre émission avec l'artiste et comédien Lava Boyo Kakeno Mamambaloba. Et ça Nanzela. Donc comprenez déjà dès maintenant que non l'artiste et comédien Lava Ndemta Sala Kriwana Wumela. Mais c'est l'œil à l'obi frère mon bois à Bongwani. Un mois ya pamba. Alinga sa comparé na Kriwana Wumela. Donc tiki la wumela un peu wumela et que ça allait super bien. Alors là va où le bello mambo que non au sala trop na théâtre Congo. Au sala trop na théâtre Congo. Alors au gagnant ni na théâtre Congo parce que au sala trop ni yo gagnant théâtre Congo. Tena gana ngeloti. Na gana ngeloti ngam na bana nzonzinga. Nzonzinga ka nzonzinga na banda. Ya on soka na bina sala trop. Ngaba longolinga na théâtre cité. Théâtre cité. Paix à son âme, productrice nanga kufa mère Malou. Paix à son âme. Yem ta longola ngai tatuka lombo papa Koba à l'époque a même biso le groupe Salongo. Donc voilà nzonzi ndangwana parce que batumba comme confondre lelo azui biso na maboko babi tokei boko jouer kuno to comme on a le groupe Salongo boya biso babi non tete cité non mama linga baza na bakufite ba mabo mengo na poto na kufite ebinga mama bele pas Doudou, paix à son âme. Baya Coco. Hein? Donc, bâtiment ce groupe Salongo wana, ngana joana bango. Mais, bandima, il se passe le groupe Salongo, il y a un groupe au Sanote. Il y a un groupe où on a talentier, ba maman, ba papa, tu peux savoir valeur à makasi. Tu peux savoir valeur à makasi parce que, bah, y'a pas qui moussana, bango, soit c'est le moussala, soit c'est le la folle là, soit c'est le faux, c'est soit c'est le faux quoi, soit c'est le faux, on compte en d'accord, banga, au banga. Et tu quand on va théâtre le mutala la moki avec sa tête de bandoki non tout ça biloko oyo toujours fungula to mémoire et puis bato bazote yama ne groupe Salongo te biso mais bandima ki biso facilement te baboyaki mais tant on te jouer ba mona que oui bandeko pe bazaka même na musala ne voilà on a benga ki nzonzi bandela nde wana yom to bananzonzi mais oui mais c'est pas groupe ya ki te habité non ngada le que je pas na. Donc, on a raison le bakeno yom tomba nzonzing parce que batinyo sobaza kize que non lava pe comme tabomi manzonzing. Tenga na bomi nzonzing nzonzing kufi pona lukoso ya batu. Nzonzing le so kufi kufi pona lukoso ya batu. Batu nyoso balika bazwa lelo lobi musika. Mais bazo préciser nga na sala ki émission mo la fois passée kaka na artiste comédien singa bi mutabomi nzonzing mingi mutabomi nzonzing ezali artiste comédien lava. Te yebisa artiste wana wasel lobi mama ndengwana pona nga d'abord eza regret na ndimite sa ko 5 à théâtre na ndimite
à lobby là va bomi nzonzing pourquoi parce que y a qui para sous cacheté a commis ko singa na ba $30 na ba $25 na ba nzonzing celui mutabisi ndenge wana vraiment il t'a menti parce que d'abord ngai na nzonzing nga na sinana ba contrat belinga pena contrat 2 ans na tangi contrat na bengi ba avocat na ngai na kati mindondo za na bomo ina kufite mama shako na kufite makaya na kufite sempako azali na signé contrat nga papa 2 ans na jouer na ngai pa mututé na jouer kana groupe nzonzing groupe académie des stars na kati mama Pauline Madanga azasko na poto ndenga hôtel émission de bidaya que non la volé mama so mama Pauline Madanga na peso mbote belé a signé un contrat 2 ans il y a eu musique Forum Africa a signé un contrat 2 ans à l'époque na zo mbongo belé ko ça jeté donc mbongo nzoto bato ko nzonzi nga zo mbongo nzonzi na soma pe bakar yango komo bomango lelo ko singa bakashi moya non comment recruter na kati soba ozuma branchement nzonzi comment recruter bato ba yebi musala te moko mozwa bango nzonzi na sute nzonzi kufa za sute mutako sute sob de son nzonzi ngezalelo akosui nzonzi ngezali ya pete ngane ko jouer na groupe Batista Alex ba filmer na télévision abenga la valider ya kama coup de pouce ya monde to vendre na site na ye po ba John ba tradition ba terre ba bangono so bazali awa to vendre bango po na ko jouer ozo komona yango na tutika ngoko nzonzi na forme moko général mais ce que tu dis que nous avons pour nous bengi caché boy ezaka suti ce que la nzonzi ngeza sute kofi pour quelle raison parce que batu bazami yibi mingi banani batu biso so ba comédien na ba producteur na biso na ba comédien biso tozami yibi biso nyonso tout parce que tout le monde nazwaka lelo lobi musika parce que ba producteur be bazo acquiser ba artiste comédien ba bi artiste comédien bango mo ba komi ko pirater ba produit na bango moko te mutako sote piraterie outi na ni producteur na ni artiste piraterie outi na ba fan piraterie alors piraterie outi na ba fan parce que moi j'ai été en Angola j'ai été en Namibie na mona sorte ya pirate ba c'est na biso za pirater na moni producteur na katita na moni artiste na katita na moni kaka batu na mona mutu so mona te ka sedo na babala boye otete sedo boye otite image tela boye image on dit d'abord mami bien te otule mo ote ngaba pesa ya kana na saini ni congolais kaka azwa lelo lobi musika muyibi non mais azwa lelo lobi musika c'est bien temps kasi mona biti do eloko bomi biso sikonde ya ngwana munuso linga azwa lelo lobi musika producteur aye amoni que non ate lava sneto mesana esuki na asenga 1000 na kopesa ngote tika na zwana wana et puis na sosuna petit na nga parler petit nga parler ninga ba petit parce que na nzonzi nzonzi na désordre nzonzi na nebisa ki batu nzonzi ne kokupuna lobango ngana za prophète de malheur te mais na mona kama kamozo liboso nabi nzonzi ne kokufa bate bebe ba otika théâtre batiki o ba musu bati wa théâtre do ba seka ba théâtre banzonzi ba artiste banzonzi ba sibisa koti ba weze ba bazebe na temps kombote baza talebele mais yo saka wana o mengeza musana ngati 28 ans e musana nga pena ona lilaka na futelaka mamnoso za oyo musana nga tete tango na ebi pasi nango pona tambula nango na makolo modèle nyonso na tambula nango butu moye modèle nyonso tu do na yebi yango koleka emsu mutu muswa nango par fantaisie amoni que non la valida jouera bien na linga pena za pene po nga pena koma danser tango aye pas zo koma danser te muyibi na kasa groupe nanga je m'excuse tant que ça groupe ne 2 jours c'est trop babundi basime na nzoto président na acteur président batia pesi bobulo kuna akomi mbele kingande donc makamweza nzambe na ngai voilà est-ce que est possible que nzonzing ezonga vraiment o ezalaka na kalawana c'est possible te nzonzing de ya kala ndeti nga nzonzing otoki na kalawana te nzonzing otoki na ya kisu bien te non obna yo bandaka wana bandeli wana ekozala meko pona batu eza sutele kwa nenge ya kinengo epona batu eko peka no batali awa na casting so senga pena awa fo lavande de o soki lava te za mobulungu faut to convaincre lava joueur est-ce que c'est possible c'est tout ça ce que moi j'ai mon boy producteur mon bonnet timide à la Taylor soit Moussakoli Lamine soit Kersi Maele soit moi du Charlotte soit Gladys ou bien la patronne na Hollande aya binga nazo produire bino mais nazaka na posa ya 15 acteurs parce qu'on a 15 acteurs wana il est tellement ça du domaine té on t'a sélectionné 15 acteurs wana ils a lava est-ce que lava ko début seulement ko tanga
pièce car il y a 15 acteurs car pas plus pas moi Bilava a sélectionné bango. Yango siko na lobi moi loko na bine bandabike eloko bo mibiso nzonzingi nde yango wana parce que moi mutu alinga sala eloko mutenga sa film na ye film ezate que no c'est le film et na 2016 na janvier 2017 et Sylvie Valère film c'est la valeur te fait qu'indépendant film faut que de génération total ka biloko lui de fina style oui de génération en génération yango mona bike no eloko si vrai parce que mon nyonso nga zoka leki na bango parler muso teme na porte tande bato ba jouer amoni fiaze le kitoko di petit kota ko selo ko mwana donc ko ta mudu e wa yebi sans ali kamute ba politique yango na bigi lelo batu nyoso bangi bazwa lelo lobi musika mudu sa moni keno konde pour ce qu'on a sali za makasi la valida sali locataire en chef konde mdasalo bon repesi yebo ko bule sona leli kele manangai ya mo 3000 ngapena kena sali sawa ngai lava asala siko nani sélection là va ça la ngamo loko mo boye ezaka ndenge mona locataire en chef est simple marié siko mbongo yo na ngo d'abord ayepe na exigence na ye onde za boye na lingi fo vide loisala na lingi fo nani kaleba zala na lingi fo nani pas quoi la tiribo na lingi fo Batista zala mais azo tenir compte que no Batista za non 3000 la likele meza muke. On peut ça Batista, Batista faut pas se cacher combien parce que ça ne faut pas se Batista cacher na combien. Or tant que on a filmé sur un seul film on fait na bonga. Filmé. Faut se le film on fait na bonga ne connait que non sur un seul film ka moko et mundele azwinga parce que mundele azwinga zonga connaissance ya métier na yi. Abi na eloko to sala oyo faut la va jouer rôle oyo. Na jouer parce que le casting mo kitoko sili. Tu m'as dit ko sur la cacher. Artiste na producteur on sur la cacher surtout sur la cacher na producteur ba jusqu'au temps surtout ça la film ba penser ka film to so na kitambo to cité film ezana ba site ngo approprié to ko sape film ba site musu ezana Londres si tu as film ezaka na Londres musu to so na ba Congo musu to so na bandundu nos acteurs faut se rendre sur place si to tu peux filmer 2 ans na to sisate tout ça le monde ici là na limité. Et puis le film, c'est le contre péchant. Non. Ouais, c'est film, c'est télé dramatique. Mais autre chose, c'est film. Péchanga, la fille de son père. Te tournons une année. Une année. 2015, tournons dans Luanda. Dans Kishasa parce que Basitagi à Luanda. Na Kishasa. Et puis c'est un faux. Aéroport. Babiloko nyonsu. Avion zala. Babiloko nyonsu zala. Filmer ça. Donc, on a côté la film, en tout cas, à perdre. Donc, film, on a cédé les lotés. De somme dose, on a cédé qu'on a noté. Parce que cédé. Toi, Ebimakan. Bientôt là. Quand en 2016. Quand en 2016, on a bima. On a fait 2016, film, on a bima. Première ligne, on a présentation, on a regardé aux hôtels du fleuve. Deuxième présentation, on a la Bandundu. Troisième, on a la Lubumbashi. Siko. Ici, Lava, na quelques pays, et les autres, et les autres, tu as tamboula, si on a site, tu as posé film, tu as tali, voilà. Parce que les Congolais, tu es de l'autre côté. Mais Afrique, Mobimba, Moutako, Sabinote, Bazuma, elle est mine na Congo. Afrique, Mobimba, na zone ba bien, na tchepe na maina mnokote, Afrique, nega babanda ko hôpital awa, nega babanda ko ba université awa, nega bazuli mais elle ya cinéma awa. À part les pays musulmans, les pays musulmans, mais biso awa mundele te, biso mayel na biso pour preuve, ce qu'on t'a dit opérette, au vieux takinga salaka, n'Afrique na salang. Opérette takinga yaki, koba la moisi. Est-ce qu'en Afrique ce monde un pays n'est salang? Opérette one. Pour vous dire que nous sommes au-dessus, nous sommes vraiment au-dessus, sauf que orgueil te bomabiso. Ah boy ba, que nos bino artistes vous d'abord que. T'es pas congolais dans l'ensemble, n'a pas politicien, n'a pas artiste, n'a pas chauffeur, n'a pas receveur, n'a pas cycliste. Nous sommes des orgueillés. Il y a un monde qui c'est l'orgueil. Ponini, quand on a fait l'émission au Bouye, on a regardé si batu, il y a que tu as fait l'émission à faux, on a l'équipe.
or que tant on a bika yo leki nzamba lili bongote c'est l'orgueil. Merci déjà le belango ya beta cité yango yo c'est l'orgueil. Ngana beta nga CTT. Kasi ba ya ozwango susu. Te ba ngi bazwa. Na ngi bazwa parce que ba sala nga marketing. Parce que yo mosco ozo pouvoir donc ozo faire connaître en terme peut-être bato bazo non na lebi na yo umela bato bazwi la ngwapi. Et pas na ngaiti. Ozo pas na yo. Na groupe Batista parce que tu jouer on a groupe Batista. Umela batela na télévision, ti ba politicien bazwi umela na télévision. Ba mesi ba mamoni umela na télévision. Politicien. Ba politicien, ba tu nyonso na église, bazwi umela na télévision, mais umela na banyango anenini. Depuis 2000 combien? 2011. Le 2016. Le 2016, c'est ça l'imboula boni. 5 ans. T'as pas de découvrir Oumela en 2016. Merci beaucoup. Oumela, quand tu n'as pas comprendre que non, Oumela, il y a Batou, il y a Lava, il y a Nango. Quand on n'a pas ça, parce que moni, même les autres leaders, Bano Benga, tu vas leader, tu n'as beaucoup. Bano Benga président, n'a fondé. N'a fondé. Ah, fondateur Nabiso. Fondé. Fondé Nabiso. Ah, président Nabiso. Les lots, tu vas bosser comme leader Nangaï. Bon, moni, tant que leader. Et comme on a ce maï nakati, ngai ne muna banda yango. Qui leader wana? La va leader. Franchement. Donc yo kay mo ba jouer nga leader. Nga leader que ne peut pas chauffer nga leader. Donc voilà, c'est ça l'artiste. L'artiste soit à sa œuvre, mais il faut reconnaître que l'artiste a sa œuvre. En tout cas, merci beaucoup. J'ai reçu pour vous un artiste et comédien vraiment doué. Hein. Asa vraiment artiste asa complément na ebo kana mambo ya so ebele batu ba yebati ke non ba cri ba blogue belé ba slogue belé et ou t'arrives pas na ye donc vous comprenez le que non ou t'arrives pas na. Alors laissez-moi remercier celle qu'on appelle Midala Taylor Elengi maman na Riziana ma pisi ba mbote belé ba bi Riziana la française bébé au passeport rouge. Merci beaucoup à toi et sans oublier Mosakoli Lamine Katina Kolo et bisa Kersi Mayele qui maman Flossi belle de belle azala maman nanga parce que Gladys privé acoustique na Anvers azala monter maman là sans oublier Bijou Pak à la patronne na Hollande Bambote Belé et puis maman Mapassa ya batu ya bienvenue donc Véronique maman Mapassa ya batu ya bienvenue. Merci beaucoup na libota kitoko pe malam tara mère doublée mère Véronique na bienvenue et Sali Mapassa. Merci beaucoup à toi président Donali na Irlande na piso Bambote Belé ça maman Tondo Mbongo dona kona sa koto na kin parce que Cédric Chamuna en Angola na évité mukoni ya koya Brésil donc ça l'exo super bien. Merci beaucoup à moi du Charlotte na évité aux en Canada alors aux en drapeau à Canada so in States na évité routine de langani Jordan Tonini. Merci beaucoup à toi. Alors tout le monde qui est vers la fin de cette émission mais tous en un artiste comédien Lava pour comment ba réalité artiste fa lo barabongo ki aza sur ba œuvre na ye parce que artiste ba ye ba kana ba œuvre ça tika na makelele ba te artiste aza mutu ya ba œuvre faut de ba artiste ata kana ba œuvre parce que lelo akupe ko kufa parce que mutu so kufa akupe ko kufa mais to tika kana ba œuvre o Lava ça ila biso yango to tika la ko le la Lava mais aza nano awumela kati na nkolo artiste Lava tozo continuer kana yo lelo to mona vraiment ko sala théâtre comme le moment ya facile ko sala théâtre comme facile avenir ni oyozo pesa na ba jeune sœur na ba jeune frère ba bazo bimasima na bino. Merci ndeko ngai je me suis to vanda kana vie Doudou paix à son âme to vanda na banda la bina ngai leader petit ngai na vandi boy na RTNC mère moi singa bina papa Doudou est-ce na continue le jeune fille ngate pour nda kwa sana le côté o lexaka ta air na théâtre veut dire le bi Lava na fasha mabe na fasha est-ce que des amusa la air ya musa la air te et musa so kazane mona so basani za facile na tête pesa facile za facilité ngana kutana ba tête la sona kangiso ba tero ngana bimisa na Kongo awa na kangisi yo bangole na bike bango bino so boya o mona groupe mo temati groupe ata moko te ko tema na bactérie ngwana est-ce que lelo ba bima va sala pe ba kombo te mingi ba bima te parce que musala bango te OK et musala bango te awa na Kishasa la nanga malamu dona awa na kin commune zaki commune ya théâtre zaki commune ya Bumbu commune ya théâtre awa na kin na Kinshasa zaki commune ya Bumbu commune ya Bumbu engorgé à son sein les milliers des artistes comédiens mais babimate. Babimate. Pourquoi? C'est parce que. Quoi?
parce que binanga pourquoi on a dit c'est parce que pour nini parce que bato mingi bakomona théâtre c'est encore loisir commune wana kina ba comédien moko ba comédien mako kuna ka mibale be misatu à l'occurrence Papa Koba Tatuka le mon père son âme et les autres pour n'attendre ba komba ba tukili kilité et les autres et les autres papa il faut comment les autres donc sur bi misatu peut-être ba ko 10 et les autres mais nangirngir ngamoko nangirngir mobimba ngirngi mobimba comédien ngai kana na vandi bongai donc na sala ba effort ngana yeko li théâtre tant na longo l'église na ke yeko le théâtre malamu na bumbu après tant bumbu zi faillite bana njili batelemi deuxième commune on a quoi ba théâtre on a que chasse senjil et misi ba vegaou bon ba vego ba bien soit kala mais tant ba yeko propulser musala on njil ba jeune nyonso tuko ba kotaki bumbu mo elali mais lelo on a biso muke et la muku sunda mweza lemba bana lemba suna moni ba lingi su musala ngo pena parce que tant biso ça musala ngo serona e ka ya passe ya nzala ça pas comme sandal ça peut être comme sandal parce que muso ko remplacer zate dema ça peut être baby umite na katoke comme sandal okati yango comme sandal okati on ça peut être comme sandal mais lelo bato so comprendre na théâtre Jordan et moi na théâtre Gina sikape mwana na théâtre pe moi costume mwana yango moningana boya bilamba bato bakondo ndeti o ngade mundi ndokande kona de Londres ami pesa ko musida bilele dans ça saper aza artiste saper petit nanga 2 minutes aza artiste saper ba yepe na idéologie wana bato pe mebele ba côté théâtre bakomba saper ozomona ebele mais bangonde ba ina idéologie wana ngana monaki bato liboso monaki ba ye na makolo ba bomba sape na théâtre ya kinde bango de Londres 2 minutes mais bato nyos le commis mutumu donc a petit ka poudre mabe anata nyovi mabe a costume bon ça bombe donc non yango so ngaba kite les habits ne fait pas les moines moine po ebe webe na bilamba te ebe ko wana moine msotika azimine kaka liputa na nzoto ya munga za ba style nga na kimela na bobi so sto za ba saper yaka kolaksa œuvre nga eno bilamba ko baleki o bazo ya lelo wana est-ce que bazo sala musala obino bobandaki na ngonde pe bango bazo banda te bango ba sa muso biso to banana to biso sala te bango ba kokate ba kokate pas biso sacrifice les gars makasi un sacrifice à sauter c'est sacrifice te te ko na porte pe on bino on sacrifice te to ko na porte le pango no temika na théâtre bandili wana kana bini nga mwana ngiri mais nazoke landa théâtre wap na babumbu konda vie Chico Sango Edouard o benga komo Tatuka Lombo komo na ngwana Chico ba benga Sango Edouard na kati bana bumbu no so na ba poto lelo partout dans le monde ba yebi Sango Edouard qui est Sango Edouard ba yebi ye aki acteur o sakanati asala doucement na Papa Lobé asala biloko mamba Chako mutana ba gana théâtre c'est Tatuka Lombo ba ba mettre nga ba ngona Papa Koba ba pesa ngo ba ko pesa ngai yango nga pelo na zwa na kabula pe na bandeko mosusu ko nini o peta ko bino bato boza mo expérience bino bato o vraiment bo umena musala boko sala pour que ba jeune frère na ba jeune sœur o bazo bima na sima ba mekampi ko comprendre que non il faut que ça la boye pour que non to kine liboso ndenge ba kulu te ba comprendre te ba ko ne biso ke ba ko comprendre te mais pour comprendre te pour na nini o ba comprendre pour nini na zo lelo musika comment pour ça jouera siko na zo lelo musika donc bato bazo na compréhension baza moke ba John bazo ba compréhension bato ba débat adeba démarrer bango adeba donc na lele dans ce petit nanga donc na lele makasi parce que ya démaraka ana compréhension et puis ana mayeli akwa bibliothèque aba momu so employaka yumo oh et pas no besoin aucune idée mais yé pena employé yango et puis après oh non c'est un artiste mais comme qui tsakaka mais batu mingi lelo ba ye awata dia que no standing de bonga na pembe ngana na lox na ngai je suis beau na ça ngana beau na chele lo kalito na lox na yo bangana na ta balavo kalaba lo tsanga na kei oso mwana azwa lelo lobi musika
eza basina orgueil. Donc eza mapasi ba comprendre parce que ba eza na biso eza pena pasi même yeso alobango ezali na pasi na chameau akota liswa tonga. Vraiment comprenez ce que l'artiste est en train de parler, hein? C'est vraiment très très important. Alors bateau artiste ba la émission oyo, ceux qui vont comprendre en gros, je crois bien que non va changer. Mais ceux qui vont changer c'est que vous mais la bino kata musala ngote quand neyemo la bateau ba keno et belé bazara ba artiste ya banzonzing nzonzing e panzana ba changer ba domaine ba comment ba commerçant ba comment que ne lufu ba comment ça mais c'est pas dit que ko ne lufu ma be soit que ça la commerce ma be mais il faut tika na musalo ba yebela kio. Alors nous partons vers la fin de cette émission mesdames et messieurs. Je remercie Gladys Privé acoustique na Anvers, merci beaucoup ya na Bijou Pak la patronne na Hollande, Véronique ya bienvenue maman mapasa alobi maman Véronique na papa bienvenue basangani et puis sibiso mapasa. Merci beaucoup à toi, Midala Taylor Lengi, Maman Ariziana, manager personnel puis privé yanga dona konde nazala fier parce que Midala Taylor Lengi za manager nanga personnel puis privé musakoli la mine kati nankolo yebisa maman Flossi Belle de Belle que moi na dona konde za koto parce que Kersi Maele as coordonnateur à Poto na France. Merci beaucoup à tous les abonnés de www.poto-na-poto. Là va comment que na suka ya émission na biso. Question avant dernière question. Est-ce que personnage au lava la qui sera dans théâtre wana ce sont le même personnage oyo ils à la vie privée nae té nga d'abord naza frère en Christ d'abord naza frère en Christ avant naza nanu lava leader naza frère en Christ naza na uti na famille oyo baboti bazali bandekove bazali malgré papa kufa mais tozana mama donc na jouer éducation ndenge batu nyonso bazo éducation na bandako. Alors, makambo na sala kana na théâtre na ebisaka na batuke théâtre ezali miroir à société. Tu nga tula ka batuke te eloko eza mabe. Tout le monde on a catch américain. Babi, c'est du spectacle. Les conséquences sont réelles. Mais ne faites pas ça chez vous. Très surtout. Makambo nga na sala kana bana na ba papa na bandeko. Ne faites pas ça chez vous. Nga na zola ka batuke eloko eza mabe matumbo eza mabe kofinga eza mabe koswana eza mabe biyongo to bengi théâtre eza miroir à société mais ba rôle nga na jouaka naza unique à mon genre. Vraiment en tout cas félicitations parce merci. Que c'est ma toute première fois na ya mayo na lobaki na mko na ya mayo vraiment parce que nga na tala yo mingi na so na moni yo fo na talo tisuka olingini yo ngo sala nini en tout cas félicitations. Merci donc vraiment naza unique à mon genre vraiment nde bande ko balingela ngai beaucoup ni ko lingela ka bongo mais c'est pas dit que nga na tinga ma soit na rôle moko te eza mingi ba ndeko na biso ba producteur na ba écrivain parce que moi na goya na groupe Batista lobi rôle nga na bombe la visa rôle oyo yo batike te pour ne faut pas 5 rôle na le kana rôle boy mais rôle nyonso ba ko pesa nga na mokili na sala ngo tout elle n'a pas na artiste complet na ko lui de finesse. Lui de finesse a joué patron, mais à côté de lui de finesse, lui de finesse a joué nyonso, a joué cuisinier, a joué tout. Mais ce que je t'ai dit, les de finesse ont joué. Donc on a pas particularité les alliés. Alors, et là on se lance dans la bande de conseil dans la vie années. Conseil na vieza malamu mingi na via mutu. Moni surtout ba artiste, yo ba misuba ben la va mende no jouer sous tété. En tout cas bande ko na bolimbisa na jouaka. Dans le groupe Ezo le Kanakata Digital Congo, chaque mercredi, na 16h juste. Et puis vendredi, na 0h juste. C'est le décalage à temps partout dans le monde. Parce que tout ça na 4 canal. Alors, na boya na ngai ko jouer sous bijouer là. Binomo ba oh là va yo. Mais nga ne ba koza na ba château, ne ba koza na ba mituka, ne ba koza na ba avion. Mais na mono te mo ko koza taxi. Alors na mono ke to l'explique tant au mingi na ko jouer kaka poto zo kanso mbongo te yango mona sala na kangi maboko na bité to sana no eza ordinaire mais extraordinaire ya kana mbongo ya poso na mbongo te bongo to vendeni d'Oliveira aoliani Brunel Makela aoliani to za kamem batu biso to sape baboti nde to ka musala boy bana biso bazela ka biso a papa kene musala na ozela ilanga pe ba ji ayela ngai ba glace ayela ngai mais ce que moi na moni oye na ngoti le biso moni na ngoti ya moni biso ko mo finga so bata maboke ce que biso to longola ngo wana ya bolongola ki maboke to comment ce que ba artiste ba star et comment sonner ce ko bien longo bata maboke donc tant tête na maboke bati ba ko lingo sango te paramo ko ta ko tina mona ke sa maboke
même nga baboti nga baboyaka. Mais je l'ai fait par ma conviction et parce que c'était ma passion. Yango na salaki yango. Et lelo oyo baboti nga ba ramena nga na raison abi non, tu avais raison de faire ça. Parce que tomoni rendement. Tomoni ke kombo ke yi. So tel lelo ba politicien mboka na biso nyonso bazali lelo ba sa politique lelo. C'est parce que babwaka bango. Bayemba bango basala kada ba komba vent. Yango le ba komba politicien. Nga pe na so komisa la kombo na nga avant. Pourquoi politicien lobby? Té. Na mimi kombo na nga partout dans le monde. Pona koma mutu munene politicien te nga sa politique te. Nga na accompagner des politiques. Un jour à part sous temps peut-être au mettre fin à carrière théâtre ou bande sous la carrière. Si ça s'il arrive aujourd'hui que nabi bon dans ça sous théâtre te na comme musicien. Na comme musicien pour nous comme na pasteur moko. Parce que na ba vocation déjà pasteur. Na zaka na déjà ba vocation. Donc musicien maman yo pour commencer ba critiquer ou to critiquer. Souci nga ya kabingi na yemba parce que na yemba kana bomwana nga na yemba ka nga yemba na the way to yemba kana ba manda chante kama mona to na the way manda chante kama mona ka manda chante grand chanteur on ndo abandiko depuis kala abandiko lelo te abandiko musique nzambe manda chante est-ce que yemba musique ni yenza migat pour nani gaya non mais nanga nzambe bon il na mukina mais ni merci beaucoup là-bas donc comme na suka émission na biso en tout cas vraiment en 1 minute nos préférés au pesa no message mo parce que vraiment aux artistes oyo aux ba mamboza na sens au rezonaka aux débat tout pe ba jeune frère ba jeune sœur ba na bazoya na musala na bino zo débat na ba conseil tellement comme na suka émission na biso en 1 minute car moi message mo très important pe ce qui c'est possible on peut s'appeler coordonner na yo pour ba rejoindre yo et puis to clôturer émission na ba dédicace na vraiment batunyo so bazola nanga sikoyo nakanisi ngai artiste na bino bolinga nga mingi soki lelo mutu moko babiseke no la validaire akufi zwana no réaction ko zani première réaction ba artiste na bolinga mingi akufi na nini ko anza meso na yebaki avant emso mo kana kufi na ka pona $100 pona kozanga $100 pe na kufi po malaria na typhoïde bomaka. Oui. Malaria typhoïde bande ko namta koste ko zete kote na bela soki miom bien panda miom. Mais malaria typhoïde pe bomaka nango. Au moins pe bu malaria typhoïde kangyo $100 pe ko ya ko se faire soigner pesa na ngote. Donc voilà les bons moments où to komi yango pona ebisa yo ndeko nango zola nanga sikoyo obi ko linga la validaire. Oloyo pesa $1000 baso ma cercueil. Parce que Babi de l'Okobeli, ça c'est moins cher. Kokunda c'est cher. Monde comme à l'envers. Kokunda obi matanga comment les gana fête na dépense. Non matanga les gana mariage na dépense. De ce monde Beli na yé pas bika, ce que nous doit malana ba tifo pas bika, moins de $500 da biki na, moins de 500. Mais ce monde kufi, kokufa ce qui peut sous maladie to akufa ki na sida, ota kufa ki na nité. Kokufa comme prix na comme ndenge moko. Combien? 8 000, 7 000, 9 000 $. Merci beaucoup là-bas. Et puis, ben besoin de la sous dans quartier, mais comment les mana salle? Salle zo banda ba 1000. Si côté là, ben mengo eza na salle nini? Oh la validé. Faut la salle moko ya VIP. Et c'est en fait 2500. Cap salle pamba. Tant qu'on t'a cerqué, t'as au linga sko là pas le débat na cerqué mo pas maté. Ba ba c'est que 3500. Mais au refuse nous ka 1000 pesi nga ngona nga pe na bomoyi na lina nga na sengo pe merci na bi Yolande Malula, Charlie Malula, Anita Malula, Midala Taylor, Dona Konde, era ngozi mo mino salini opesi no ngai Fisto Malula, Sele Masamba ba bijou, Matapans, Delulu Kelo, Piero Malanda, Eviu di Kanokaka. Voilà un yangoyo obi la valider zota moi 200 au survivre que yo ka na daye obando regretter na sima et ça lo passe même mon tani kombo na yote et ça lo ka passe ba artiste na ngai nta sekisa mto longa ba stress mais nazana nga na bomo ibo na nga na eloko te ponga nga na rien de so ngo pesa no ngai ba mona komi nango et directement donné na yo pour ya ba région pour na bi que Kersi Maele Mosakoli Lamine aza ayoki message wana numéro na directement pour voir rejoindre Mosako Lamine vraiment message ngwana Kersi Maele vraiment artiste na mino bolinga ka yeyo
numéro nanga ezali plus 243 9 98 42 43 46 plus 243 9 98 42 43 46 okobenga ata na 3h du matin okozwanga na yamba téléphone nga moko naka na bureau te bureau nanga ezali poche na ngai nde sika na chaka téléphone. Merci beaucoup en tout cas merci mais beaucoup. Mais kozanga te kobisa na ndeko na ngai que j'aime beaucoup Batista. Vraiment Batista a se contribuer na vie na ngai. Batista se contribuer na vie na ngai parce que tanga ba na groupe na jouer ezo bimisa penga fona za reconnaissant. Oui. Ezo bimisa penga ezo la musasu artiste. But la valideur existe toujours. La valideur ça toujours. Na bande ko nyonso tout na bango ba branli ba nani John Mboyo do bande ko nyonso na ba acteur na nyonso et puis nazo remercier sous Tatu tozana ye na groupe Choc Mokili Tatu Tatu tozana do bande ko so balingaka ba mona Tatu na groupe Choc Mokili tozana ye azaka pas sans souci alongwa tozana ye tozonga na ye parce que wana za ya ngai mpangi depuis la nuit du temps. En tout cas donc voilà bande ko so ba ko na émission na seni bino merci nzamba pambola bino a soutenir bino misala bino kende liboso abatela bino on se na balaki na makamuno de likambo zo simba te nzamba sunga a désactiver likamona esimba po ozwa pe o ede pe bande ko mususu parce que batu mingi bazana mokili batu bele mino ko bele kana sima na bango anako linga te mabela bango Boum, mais c'est comme ça, boum, mais l'ensemble accordé moko des siècles, sans orgueil. Merci beaucoup, boum, mais là, sans orgueil, boum, mais la Katina Kolo, ensemble le va artiste, comédien là. En tout cas, c'est très important, vraiment, franchement, ça vous mentir. J'ai eu le temps de parler avec une personne qui résonne, une tête bien faite et non une tête bien pleine. Alors, je profite de l'occasion pour remercier mon équipe technique qui m'a accompagné, à commencer par celui qu'on appelle Jérémy Makaya qui est derrière cette caméra, sans oublier Chris Moué pour les réalisateurs, monteurs de cette émission. Merci à toi, Steve. Babi Kalamingité Fobanda. Alors, président Donali na Irlande, pesa kama matondo mbongo, na pesi bino mambote bele, Midala Taylor elengi mama na Rizana, yebisa Mosakoli Lamine, aibisa Kersi Mayele, que Gladys privé acoustique à en Anvers, parce que Bijou pas qu'à la patronne, yé afin na Hollande, et sans oublier maman Véronique, qui a bienvenue, par on va pesa biso ma passe à l'élo, to comment fier na mokile pour na ma passe, Midala Taylor, maman Flossi belle de belle, moi na yo dona konde yo, merci beaucoup, continuez toujours à suivre les www.potonapoto.com, on est ensemble, il n'y a pas de souci, dona kon les coordonnateurs, merci beaucoup, bye. www.potonapoto